na Kinshasa. Nkamba na Kinshasa. Nkamba. Oye, 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 Yerusalemu yamba, Ikundanga, Tata Nzambi, Fumu Yesu, ye Tata Mwana Fela. Tokomi nesika mukile siliko ningana. Papa Simo Kimbangu. Faki oye. Oye. Papa Simo Kimbangu Tiangani. Oye. Oye. Papa Simo Kimbangu Tiangani. Oye. Oye. Nama Bele. Eningani tu eningani. Troisième. Papa Simo Kimbangu Tiangani. Oye. 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 Papa Simo Kimbangu Tiangani. Mwana Fela. Wazola. Walembizola. Ibrahima. Yani kaka. Yani kaka. Yani kaka. Pour papa. Numero. 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 Bona papa. Doa. Bona papa. Doa. Kali ni yo manjaya vima. Kali ni. Qui peut parler devant Dieu? Ce n'est pas ça? C'est ça. Anglais. Anglais. Vous êtes bien. Oh. On va essayer demain. Vive les centenaires! Vive les centenaires! Vive les na kombo misatu ya bule o kombo ya tata
ya mwana Molimo Sango. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunwe! Embazie! Bilumubiakulwe! Yangalala! Esengobi esengote! Kiesevoka kiesekwe! Sai vokan sai kwe. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Sango. Tolandi mate na biso ya mokolo ya lelo. Lelo eza mokolo misato. Oto kanisaka pasi ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu. Nzambe bakosalelaka ye ntango tozali na mokili. Na mate ya lelo balakisi biso mibeko Nzambe mutu apesaka yango. Ye moko mpe mutu akomaka nango na maloba na ye. Totali mpe nkolo Yesu amemisaka ye kuluzu. Kuluzu wana eza ya makambo. Mutu moko kamusalisaki ye. Akomiselaki ye ekuluzu te na suka likambo ndenge tolandi mate. Elakisi ke toza na devoir. Ezali mwa mpasi mpona kocomprendre. Mais faut yeba ke ni osambelaka te. Soki okufi ekuluzu ezangaka te. Donc makambo oza nango. Osambela te bamemisaka moto ekuluzu. Yo deja oza na cercueil. Okoloba ke longola ekuluzu wana kolongola ngo te. Suka makambo ezalaka epa tokendaka. Pona nazu exemple wana pona nini. Nankamba mboka babengi Ngombe Kinsuka. Tata moko azali kovanda kuna yaza kosambela na yete. Ata monike bato bango oyo bazokota na ndako ya Nzambe. Ye malamu alekana na ye. Pe atali na epai mosusu. Bato pe ya courage bato ni yo po nini osambelaka te. Tata Simon Kimbangu aza noko na ngai. Na bonzambe kinoko ezalaka? Ezalaka te. Aza noko na ngai ya kokotisa ngai. Alors, kuluye akufaka boyebi kaka wenze yango Ngombe Kinsuka sika yango ezali bamoni ye. Ezateke ndoto bien vision vis-à-vis balobi tatome akufaki me ndenge tokomi komona ye. Ye moko alobi en tout cas ezali pasi. Noko na nga nazoyoka ye. Me pona koma sika ye azali pasi. Voix aza koyoka. Ye mutu aza komona ye te. Moya kokota ezali te. Ye azali mosika. Nga nazotalela na mosika.
moyen na kote ezali te parce que na bomoi na ye atikaki kosalela nzambe te ta programme moko ya tata nzambe ezalaki na ye te mpo na ye ayebaki kaka lokola tata kimbangu noko na ye akokota na ye sala makasi na yo moko ndio omoni nzela oyo nyonso olingi basengaka ye eloko moko te akokota ndenge nini ezali mpasi mpo na kokende mosika te basalelaka nzambe awa na mokili kuna mpe ovandi na yo osalaka te osambelaka te kuna mpe nzambe ayebi yo te na ntango mpasi eye bamonaka ye 3 jours moya kokota ezali te alors sikoyo amonanaka lisusu te soki bayaki kokanga ye kozwa ye soki wapi ngai na bino toyebi te kasalela nzambe na solo nde ozwi esika epa na ye tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Réponse sur place. Musique, garde à vous. En place, pour. Gardez-vous. Pour le salut. Salut. Mpungi antitusu kwa tata mfuma longo, mfuma dibundu. Tate ba mama kiambote keto aboy tukolele tutezele fiuti na kombo tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango ni tokosalela tongo ya lelo toza na ntsintsani batata na bamama mpona lipa ya bapaya kamba misala ezali kosalama kamo nyonso ekozwa kotambola malamu soki navandi mwa makambo moke naza kobongisa na leta makambo oyo tosengi na leta toza kolandela réponse soki omoni nga nakei makambo nyonso se esili fotokende kobanda nzela kamba mbanzango bino awa matoyi miso na kamba oyo nyonso ekozanga totindi mituka to misala fo continue kaka ndenge tozosalela toyokani tokopemisa bino soki na butu le 5 avril po totaye na tongo to inaugure wana popemi etanke misala ezali nano
capital moi topé misabeno ezalite tondimaka ke tokoteka bilamba tokoteka be teka te bobandi nanu te nini su tokoteka pipiripi ngara alingi ka lupango ya papa Honda papa Honda agangi azo ya azalaki apisa loba kasi papa oye komona na tokoteka eza lupangu na teki eza la mutuka toteki bénéfice nini okozwa nakozwa ya likolo nde yango na kozwa bokonzi ya likolo bomoi ya seko yango toyelaki awa. est-ce que famille bakondima bandima te ngai ambassadeur na bango omemanga na nkamba nazali ambassadeur na bango bango balinga te nkamba kaka lupango ebukana yango wana ata papa ya mwe kriye koteka metekami kaka bongo nazwa bomoi ya seko na famille na bana na ngai na bakamarade nao balingaka ngai te bango nyonso tokoti bango. Bon, merci kondima na yo tomoni yango. Merci papa. Tosisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. C'était ba papa ba moni passe pour na musala oyo moi to bebi sango ezalité ezala passe ya pamba te ba koko da biso 37 000 familles kufaka 150 000 martyrs bakangama bango nyonso bakufi lelo balobi mémorial na lobaki ke récréation esi la pora nini ba geming tozaki kosala totika baje wana tozosala biso tozosalela nzambe lobi koemonana malamu tolonga oyika mpiko na mabondeli nazali koya pesa bano esambana na mosala oyo ya nzambe tata na bandimi me Elaka yango ebele mofuti akomi na nzela
Nkolo limbisa ngai kombo na ngai eyokani te nazalaki motei na lingomba Nkolo tala lisusu solo kombo na yo ndeko ekomami te misalamya milongo bani te longwa nayebi yo te zonga longwa nayebi yo te zonga longwa nayebi yo te zonga nazalaki moyebi ya lingomba kasi yobengani ngai nakende wapi longwa nayebi yo te zonga nasala nini longwa nayebi yo te zonga ngai mwana na yo Ozalaki moyebi ya lokuta zonga nasala nini yowelaki bongonzi ya liyoka zonga nakende wapi longwa nayebi yo te zonga ngai mwana na yo olimbisanga nazalaki mokonzi na lingomba kasi yobenganinga nakende wapi longwa nayebi yo te zonga kolimbisanga longwa nayebi yo te zonga nasala nini ozalaki bongonzi ya lokuta zonga nakende wapi yowelaki bongonzi ya liyoka zonga nasala nini nayebi yo te zonga kololimbisanga nayebi yo te zonga nakende wapi nazalaki moteyi na lingomba kasi yobenganinga nakende wapi longwa nayebi yo te zonga nasala nini longwa nayebi yo te zonga olimbisanga ozalaki bongonzi ya lokuta zonga nakende wapi yowelaki bongonzi ya liyoka zonga ngai mwana na yo nayebi yo te zonga nayebi yo te zonga longwa nayebi yo te zonga misalamya bino mikomonanga pwasapa
Ukisini Nzambe na moto na isambiselo mokili mona kamabunga natalaka motema nazalaka na yebi mabunga na yo nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango na ye kobundela yo mokisini Nzambe na moto na isambiselo mokili mona kamabunga natalaka motema nazalaka na nyongo motote nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango na ye kobundela yo satana kukisoni alingaki te abungisa elembo na mitambo na ye mitambo atiaki na butu esimbi te yabimisi yango na molembo ya motuya satana kukisoni alingaki te abungisa elembo na mitambo na ye mitambo atiaki na butu esimbi te yabimisi yango na molembo ya motuya musala oyo tozali kosala ezali ya mo kuta na yango na yo ezobundisa bango bakotika yo kimia te musala oyo ozali kosala ezali ya mo kuta na yango na yo ezobundisa bango bakotika yo kimia te satana kukisoni alingaki te abungisa elembo na nga kolakisa te bapapa bamoni pasi mpo na mosala oyo moi tobebisa yango ezali te ezala pasi ya pamba te bakoko na biso 37 000 famille ekufaka 150 000 martyre bakangamaka bango nyonso bakufi lelo balobi mémorial nalobaki ke récréation esila mpona nini baje mingi tozalaki kosala totika baje wana tozosala biso tozosalela Nzambe lobi koemonana malamu tolonga. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez devant vos postes téléviseurs, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre en ces jours du 13 avril 2024. Nous sommes bel et bien situés dans la colline sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Papa Simon Kimbangu, père fondateur du kimbongisme en 1921, a prophétisé que le kimbongiste amasseront à nourrir toutes les nations du monde entier et recevront toutes les nations du monde entier. Cette prophétie se réalise du jour au lendemain. Aujourd'hui, la colline sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem a reçu la présence de Messieurs Centimètre, artiste musicien, auteur, compositeur, qui est venu ici dans la colline sainte de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Nous n'en dirons pas plus, suivez vous-même. Bonsoir, en fait, Kamba c'est la source, Kamba c'est la base, donc il était pour moi très important de venir sur place, prendre de la force auprès de Papa Simon Kimbangu et vivre la chose de moi-même, sachant que nous vivons actuellement les conséquences de la colonisation. Le peuple noir est vraiment perdu et vit sous l'ignorance. Écoutez, j'ai vraiment constaté déjà que j'ai été agréablement surpris par l'accueil. J'ai été très bien accueilli, nourri, logé, blanchi gratuitement, j'ai rien dépensé. Et puis j'ai beaucoup appris sur moi, sur mon histoire, sur mes origines. J'ai énormément appris. Et je suis très content d'être venu ici. Et d'ailleurs, j'inciterai toute personne de race noire à venir à Kamba, car il y a beaucoup de choses à découvrir, historiquement parlant. En tout cas, il faut venir le vivre, il faut venir le vivre, il faut venir le vivre. Kamba, c'est quelque chose, il faut venir le vivre. J'invite mes frères et sœurs noirs de venir vraiment en masse à Kamba. J'ai pas trop de commentaires effectués là-dessus, mais c'est très organisé, c'est très cadré. C'est vraiment, c'est chez nous, c'est là où on doit être. Et c'est là où on doit venir puiser en fait la bonne énergie. Et c'est la source, comme je l'ai dit, c'est la source. C'est moi qui vous remercie, j'étais très content. Merci pour l'accueil.
Nous voici à la fin, comme je l'avais dit au début, là c'était Monsieur Chanty, artiste, musicien, auteur, compositeur, natif de Kinshasa en provenance de la France. Je l'avais bien dit au début. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Si vous nous avez bien suivis, dites grand merci à notre équipe. Derrière la caméra, c'était Papa Landou et devant le micro, Maman Bijoucoire, la petite aiguille. Nous vous disons à la prochaine. Nous avons été invités à la conférence scientifique sur le combat des Papa Simoki Mbangu et la conscience africaine. C'est une première. Comme nous le savons tous que depuis le jeudi 28 mars, ont été lancés au centre d'accueil par le chef spirituel Papa Simoki Mbangu Kiangani. Avec les officiels, le chef de l'État a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Donc tout est sur le bon. Aujourd'hui, c'était le jour de la journée scientifique, ici à l'UPEN, où je suis étudiant. Et voilà, prévu débuter à 9h, elle a commencé à 11h25 et elle continue. Donc c'est une très bonne chose. Malheureusement, les Congolais méconnaissent Tata Simoki Mbangu. Mais par rapport à tout ce que les orateurs ont fait passer, je crois que la jeunesse a intérêt à apprendre Tata Simoki Mbangu. Donc cette conférence est vraiment utile pour nous et pour les générations futures. Voilà les messages que nous devons passer en marge de la conférence d'aujourd'hui. Donc organisée par l'Union des nationalistes congolais, UNAC, avec le président Eli Kazadi. Donc c'est une très bonne chose et en partenariat avec l'Université pédagogique nationale, l'UPEN. Voilà.